Saratola TV. Ok, la Bruxelles. Au côté de la magasin de Verstad. Là, nous avons foutu. Chaque peu où yo soit qui au bâtiment la carte tout na yo. Pepe, il va rappeler dans le magasin à Poto. Saratola TV. Je sais que la créature aura toujours du mal. Oubliez ce que Saratola TV. Muto enda lokola bubule na vie na ye azate. Yo pesa bubule lokoli. Même ata un déroté. Même ata un déroté, on pesa bubule. Yo kena ndako bubule na lupama ndako bubule na résidence ndako bubule. Oui, mais $500. Vous avez la carte à poche. Saratola TV. Saratola TV. Toki bubula sana nyongo na yo, omemaka bubule na letake. Soki bubula a escroqué yo biloko na yo. Conflit central, du congé protège. Pourquoi on met ma bubule na criminalité? Saratola TV. Aujourd'hui, nous sommes dans bubule escroc. Donc, ma chaîne na yo wana. Du congé, conflit central. Na ba passeport mi ba loza na yango. O changer ba combo. O changer ba combo pour nani. O changer ba combo pour nani na ba date de naissance na yo. Bubula tala deux passeports na yo. Saratola TV. Ana mo ambae. Ekomi tango topo na molobeli na biso. Candidate député national. Yewana Ketia Olangi numéro 323. Onanza. Mbote na biso ezali nga wa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Senwave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Senwave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela ka bandeko mbongo ya mike mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Senwave et puis bon mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oyeli biso bilubi ya kitoko. Yengoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Eyeli biso cuisine africaine. Oyezali na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oyetali ba africain. Yo muto lingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa okokata musapi po balamba rango kitoko. Okanise suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza baza ko betela bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou
FM. Pona bino bato boza koluka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois te. Adresse na bango ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois te. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kiyezongi. Wow. Saratola TV, la chaîne qui assure, Kofi Olomide makambo ekomi kolanda ekilikili to oyeba lisusu te juste eza nini pona Kofi Olomide. Tolali tolamuki toki Jaël Show mwana poto yepe apporter Kofi Olomide plainte. Tolali tolamuki ba escroquer Kofi Olomide $6,000 ya contrat ya Genève et pas ya Angelou Central. Tolali tolamuki Kofi Olomide ba bengani ko bengana concert annulé na Genève likolo ya kombwana boyebi balatarae à tout moment, violence faite à la femme. Nini eza koleka na vie ya Kofi Olomide? Tolali tolamuki bana bako bima lokola bako bima na gardien. On dirait bana maternelle babimi classe. Na tongo Onolo Olomide, na midi Jean Bosco Olomide, na pokwa Cindy Olo bana bazako bima lokola mbula. Kofi akomi na suka ya carrière na ye. Est-ce que modèle Kofi faut ça l'atterrissage à carrière na ye eza modèle eza ko soukelela. Jaël Show a porté Kofi Olomide plainte. Dossier eza nini? Est-ce que zaka makamba viol te? Jaël petit le lo regrettera bolingo. Jaël ti le lo a regrettera bolingo. Kofi alaka libala akokisa te. En tout cas, tolobela marambo nyonso eza tout autour na Kofi Olomide. Kofi Olomide na bubu lionde la bawelela nini? Na ba audio na rebalancer. Kofi Olomide na bubu lionde la bawelela nini? Guerre na bango ezalaka ya nini? Tomonaki Kofi asalaki sortie médiatique na ye pona ko attaquer sévèrement Bubu Liondela na Izebola malgré tangaki ba kombote na ngamba bandeko mususu balobaki akolobela fali mezalaki Bubu Liondela na Izebola. Pourquoi Kofi Olomide komi ko beba na batu na ye? Batu nyonso toyebi Angelou Central muta simbi média ya Kofi, muta simbi carrière à Kofi sur le plan communication, sur le plan réseaux sociaux. Rando barosuka nango wapi? Bandeko msusu balobi te Mama Sarah Kofi a luku buzz. Est-ce que ça buzz? Bandeko, on va analyser ici ensemble avec vous. J'ai dit un grand merci à l'ingénieur Josué derrière la caméra. Un grand merci à ma meilleure fan du monde, Nabora Binokala. Maman présidente, Maman Nathalie, le président Bébé, Célia Kikela, Rose Bonga, Eliezer Kanou, Edwige Abakalala, Pamela Kabeawetu, Sarah Abwele, Dalia Onyema, Debo Bouchab officiel, Nabosani na on a bosani Papa Edi MK, Amélia Mweba la privade de Orlando Domingos. Mes sincères condoléances à la famille Tamboué et particulièrement à Jenny Beta Industriel. Courage, sois forte ma belle. Et un grand merci sous ma maman Gina Amatou. Mon thème est Papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Et pourquoi pas na sol ya Bambemba la fille à papa. Fatou Dukonti, maman Makia la Kumba. En tout cas, bandeko nyonso oyo bolingaranga oyo bosutenaranga depuis du début jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nzambe nalola pambola bino.
Avant tout les cananzela analyse tous les éléments oyo et puis on se retrouve tout juste après. Saratola TV. Je sais que la créature aura toujours du mal à oublier son créateur. Mais ton cas est grave. Na be lingala yutu français à mon problème. Na bi ke moké et que l'amour akoka robosa na mokili na été. Neti yoko robosa na ngaite. So fungoli munoko, so zotala fukaka obulenga. Ifoka ko luka ba complot sala rapo na longwande na abwe. Moni yo fuza laka ndenge wana bino ko za bongo, yo za ka bongo ponga na za la boye. Yo fuza laka bongo ponga na za la boye. Talanga bien. Nzambe na yo. Yo za mona nganga, mama no nganga. Ngana nde mona Nzambe. Otindi wa finga. Otindi baluka, balo bilobela ba n'importe quoi. Ba take chanteuse, sali stratégique non. Photo kabola ina chanteuse. Uzoko wakati. Mais etumbo na yo, il y a vie à perpétuité. Je sais pas ce que dit mot perpétuité. Donc peine na yo à perpétuité. Déjà que au tambola te sans mon elongi nange bimela yo. Sans que yo autant komona so bandika lisolo fo komona nange bima. Nati nakio oluka oyiba kofi central. Nani? Nana osala. Yo continue osala ba complot. Continue ko jalouser. Continue ko kosa kotinda baloba sans effet. Effet zéro. Et vous allez obliger ya pena mbeli otianga na mokoko. Mais soke bukani kokamwate. On Nzambe na yo. L'autre là dans le bago tunini. Yo pose à la fois appareil respiratoire. Il faut appareil respiratoire. Je veux dire quoi de ton cas? Bilialia. Il faut appareil respiratoire. C'est-à-dire. Mais bon continuer kaka. Bon continuer kaka. Vous jalouser. Bon continuer biloba loba. Bon batuna kela. Bon continuer kaka loba loba. Bon kosa ke bolinga. Kuna ke bolingi kote. Muto bolinga ka yeyo. Ti bon kufa yeyo. Vous allez bien surtout bon continuer biloba loba. Koyiba sou batute yo muto foza kana batu koyiba batu bilo na bangote. Ko ça ba compléter continuer ça la rendre ba complot. Ko kaka te. Bye bye. Awa nde bipai makambo esike bandela ki bandeko na yebisaki bino récemment awa. Kofi akanaka abeta yu arena. Kasi ndenge balobaka l'homme propose Dieu dispose et simbelaki Kofi te. Et fali pupa eko tia nzete atie libaya abeti. Ndenge na uta koyebisa bino bandeko na ngai. Modèle nini procédure salamaka tangu fali pupa betaka yu arena. Bandeko na lobaki na bino awa. Pepe alala kite. Pepa meli whisky lo lenge nano amelate. Na malili ya poto pepe azo toka lokola nano atoko te. Perike koya 4 fois likola concert à yu arena. Pepa talabi eloko na kanaka na baka ta congolais moko ta africain moko ta kobete loko liboso nanga falinde muto abeti yango eza mabete Kofi sepela parce que grâce lokumu nyonso rozongara pas Kofi. Quand on parle de Fali aujourd'hui ba otanga Fali teti na suka sans que batanga Kofi place oyo Fali a utela Kofi atali bongo akangi motema ti perike kwei yami balé atalaka muto bazono Youssou pitié pour Pepe perike kwe ya suka perike kwe ya tango Kofi amoni alia a oyemba robina perike kwe na sauce Pepe alali na bandana bandeko alira makambo ndenge ezokendele. Est-ce que ba otala aja Kofi Olomide oyebi tangu ndeko na biso mobali comment nezaka nani Sandra Kazadi tanga lobaki ya ko s'attaquer directement na Fali na baki tika lekela mutoi tika potala age ya Pepe
Pepa na 67 ans. Soro tali ba artiste ya âge na ye baza respecté na mboka na bango et puis ba koma ba responsable. Mais na âge à Kofi a olingo comme star responsable était. Kofi a se comporter le rôle à Inos Bi. Pour ça la nzembo foti kala torse ni. Pour ça la nzembo fo ba nyonyo a pepe ningana. Photo mona libu moi pepe fo la ta mon coton. Tobo ite za style. Mais na âge au pepa komi nango. Le quoi tobenga kaye légende ate yana ba preuve te. Mais il fallait qu'il vende la ta combo na ya légende azala responsable star mo responsable. Ni neza okome la pepe. Est-ce que ça parce que ah luka bras de fer na mwana na ye oyebi soki maman zo bundisa mwana na yo yo moko oyebi ke ezarabon pasi polonga parce que amakila na yo même nzamba za zotala mais oh mutaboti jalousie ya zo yokela na mwana oye moka botiza outela wapi soki nga moko nzambe na pambola rabino na pesi bino bomengo na pesi bino kitoko na pesi bino wolo na pesi bino palata na oyoka motema mabete mais motema oyo Kofi azana ngo ya koina mwana na oyebi Satan le diable ponzamba buaka ye jalousie botamaka na lobango jalousie batu babotamaka na jalousie te eyaka. Au fur et à mesure, ozomona élévation ya baninga, ozomona élévation ya bandeko, ozomona élévation ya bacamarade, jalousie yaka. Mais c'est rarement na mama yo que la jalousie na mwana na eloba mama na zana misala mabe. Soki mama boti mwana oya yemo akomo yo que la jalousie, mama ana mupongu ujinu mupongu, mama ana bondoki. Est-ce que c'était parce que fallait comme koluka guerre na mwana na ye oyo a calculer kozala na ye na guerre te nde balobaka retour à l'expéditeur ma bondeli botande ba warrior ba priaka wana ba warrior toza kotinda moto na libandi ya pepe moto etumba libandi ya pepe suke bota mata mukolo moko tetala bandeko ngala yebsa video ngala assista la prière ba warrior obe ba warrior so ba sa prière batinda ka ba fire moko moto etumba munoko afere so ka simbi meni di jour ezika tala oyebeza na ba prière mususu osomona ke muto prière azosa te alors kana omituna nzamba ofuta Kofi. Est-ce que nzambe a ofuta Kofi parce que bisonya soto yebi muta fingi Kofi le roi faire azate na ba musicien que a fingi penda Kofi a fingi c'est faire. Mais eloko nini Kofi a ko yinela fallait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que fallait au devoir na Kofi nini? Nzambe peut tellement zalara juste nzambe atara bitema bato. Nzambe tanga otala motema fali mais fali a omona Kofi le rôle papa. Mais pourquoi Kofi a komisa mwana lokola adversaire? O mwana za kochana makanicité. Omoni soko zo salara prière ya retour à l'expéditeur batu bakanisa ke sala raté. Yo zolo baka retour à l'expéditeur ozomona net e sala te mais za ko sala. Ndo moni ba makambu ba complot nyonso basala ki na ngambo afale ezongeli pepe wow pepa komi na ba problème balingai concert ebeta mate concert afale za la nile ba nile ya pepe balingai fala so ba problème na famille na ye oh sandaka sa dayaki oh na koloba likambo aboni nde kwa fali totala boye kuna ezoyinde la Kofi oh Del Piro appelle papa. Donc à chaque fois bosara ba prière na bino fo botinda moto na bandaka banguna. Moto etumba libandi ya pepe mama jour wana pepe en tout cas moto etumba ki libandi peri ke boya ko vanda tina suka pepe alali na bandana. Alors en dehors ya makambo elekanaki Kofi azokende toujours na ba problème. Tolali tolamuki ba annulé concert à Kofi. Cause et annulation à concert à Kofi ezaki nini? Violation faite à la femme au balade sakaye matin midi soir. Bande komoni likambuso ba kosela kayo première fois ba kosela kiyo.
osambi olongi po bavoka bazana soko pesi mbongo malama za makasi atoza na faute a olongi sayo. Deuxième fois osambi, mais finalement Kofi a commis na combien de procès il y a violence, il y a viol fait à la femme. Tout monde na bilili, tout monde a betara fille wana danseuse wana na Kenya. Nyonso wana elata artiste na biso ya légende sans fonction. Allez, et que kobima kuna na Genève. Batali biso awa, c'est la femme. No dislike, bakati Kofi. Kofi a outi na ba stress à concert. Kofi a outi na ba stress à arena o akana ka beta te. Ba ekolukele sous ba problème. Est-ce que likambo ekomeli Kofi lelo? Ils abusent. Ceux qui paient abusent est profitable à qui? Ceux qui pour batumsu babinanga mama Sarah, Kofi asali na eka abuse pour akunda actualité à Ovo. Kofi akunda actualité à Ovo na moyenne. Ovo est na 12 000 places. Ba warrior besoin en kit. Ba warrior besoin en kit. Ovo est à 12 000 places. Fallait à plus de 40 000 personnes. Si on y a 12 000 places pour na fali, c'est quoi? Si Kofi ba yibie $6 ya contrat. Eza na lien nini ya roboma arena to Ovo arena et roboma actualité na nini? Kofi abimisi mwinda wapi suite. Obi na yeba tanzemba mwinda morote. Ata moko na hebite na matoi nanga. Il est qui sans suite. Babsala la buzz pour attirer attention et la population pour lancer le moroboy. Tous au monde on peut pas qui na Kenny West. So ba sali buzz morobo après ba bimise biso marque le morobo bateki yango cher ba lembongo. Siko buzz oyo Kofi a sali na Angelou Central, c'est profitable à qui? Et quand on a kolongo l'actualité à Ovo lolenge kani lolenge ni Kofi azo gagné ni na kosala buzz azu même bana na ya wuti ko bimisa bana ne nyonso ba onolo ba anaya ba nani ba olomide bazo bima kaka et apporter nini na carrière à Kofi mwinda eza osala te mwinda eza koyokana te eloko nini bakisami na carrière à Kofi. Bon, tous les concepts batuba olobeza buzz. Soy tolobi Angelou na Kofi basali buzz, eza profitable na nini? Au contraire, ekitisi Kofi, comment na Kofi soi-disant légende, a qui obeta concert à Genève ou a bénéficié de l'oroté. Parce que billet à Yena Cindy, il y a plus de $5,000. Mais Kofi a qui quand même caché à $5,000 pour que obeta à Genève. Même date n'a fallu, justement car rapport à Tchaka Moulungue. Et nous allons confondre. Et ça profitable à qui besoin. Quand traiter ba agent na haut, travailleur na bango ba collaborateur na haut de miyibi. Wana ça besoin malam. Comme traité yemoro Kofi à un niveau ba contrat ba $11,000 au fallait au salaté. Est-ce que wana eza besoin malam? Et alors batumusu batsalara batikara mitakala libanda soit disait za base. Ba sala succès na bango ba sala ezaki ya combien de temps? Nde batu babenga mutaka les abuzz. Les abuzz te batu bo sala confusion ya buzz. Bo kino luka définition ya buzz, bo luka bato ba sala ba buzz na internet, bo ye ba buzz eza nini. Et puis buzz ba sala ngo pour annoncer quelque chose toujours. Ba sala ateka na la ina lamuki na sali buzz. Nonsense. Kofi a sali buzz na Angelou Central. C'est profitable à qui? Ba audio ya orchestre fuité. Babanda ko s'enregistrane et bimi. Ça montre que na quartier latin, entourage ya leader, eza mabe, eza profitable nanani. Bande ko tangu Kofi ayoki ke ba escoka $6,000 par Angelou Central, sangwane kuta Kofi na avion. Bande ko Kofi a leka libumu lokwa na leka ta kota toilette 15 fois na business class et komi solo. Mindele mo bazaki pembeni bakomika. Where is it? What? Monsieur Kuna, c'est quoi ça? Hein, ça sent mauvais. C'est quoi cette odeur?
mindele bakomi kotuna solo leki pepa leki libumu 15 fois na ebisi bino libumu ezo ningana aotala secret o esimbi Angelo Central bobo sanate Didi Stone auta website biso alobi mon père azolinga ba créer faux compte moko na Twitter na kombo ya Del Pirlo po ebima lokola Del Pirlo azo swana na ya na Didi Stone atia divergence pe ça la buzz Didi Stone ya kobimisa vérité wana boyebi motalinga créer compte Twitter wana Angelo Central Didi Stone azaki informé par qui Angelo Central. Est-ce que Kofi Olomide carrière est combien na suka? Tolongwe wana kaka Kofi Olomide et puis kaka na une semaine de biloko nyonso landani bandeko. Tota isusu Kofi Olomide. Aye ko sala biso vidéo bandeko. Côté makambo bandaki vidéo na tshela ebino na début ya émission. Réponse à vidéo wana eye. Toyoka Kofi Olomide kobwaka Izebola kobwaka Boubou Liondela. Moi à l'époque je pensais que Likondi protège appartient à Kofi et engageant de Boubou Liondela le rôle à directeur ou chef d'entreprise. Et je ne savais pas que Likondi protège Zara à Bouboul parce que Kofi dédicacé Bouboul comme pas possible. Moi je connais Bouboul na Likondi protège chez Kofi Olomide pour être vrai. Mais eloko nini sali Kofi akabonana batu nyonso baki tout près na ye. Vio ambu mama beto elo nini nzambe na ngai. Tolali tolamuki audio eye. Toyoka. Tolali tolamuki audio eyaka te eye. Yo ndengo botama wana bozela. Ouais, Kofi. Je t'appelle Kofi. Ben yo Kofi. Parce que je te dois plus de respect. Eh, comment t'es? Yo dengo botama wana affaire nini yo na Bouboul. Ok. Bouboul azana nyongo na yo. C'est chaud. Pourquoi ce que Bouboul azana nyongo na yo mais maka Bouboul na l'état te? Pourquoi ce que Bouboul azana nyongo na yo o memaka Bouboul na l'état te? Ce que Bouboul a escroqué yo biloko na yo. Kofi Central, il Kofi protège. Pourquoi on met ma Bouboule dans la tribunalité? Vous êtes qu'un véritable mythomane. Pitié. Un malade. Tika kombo ya Bouboule na munoko na yo. Bouboule azaki mwana musala na yo te. Bouboule na memelo bakazie te. Bouboule na memaba na non école te. Mais attends, vivre là, Bouboule, vous vous rendez de service. Oui. Mais yo zambu taliboma, mais yo yebi famille mobungate. Na moni siko ke o yebi famille mobungate. Parce que ba Bouboule ba kola na pas cité. Bouboule c'est un garçon à coller bien. Très bien même. Yango o yebi famille mobungate. Soko yeba ka famille ba Bouboule, ndo ba ka biloko yo lo bakate. Et Indi, ça brûle chez les voisins. Yoko finga Bouboule moyibi, yoko finga Bouboule makabono sozo finga ye, Bouboule a sali yo koni. Apparemment, Kofi a supporté bateau ba peme na falite hein. Parce que so tozongi na ba audio Yuichi Vundu qui a précisé Kofi atindi bato na ba finganga justement parce que ngai yuyu na kendaki concert ya Fali Ipupa. Elo nini Kofi oyine la Fali bowe la nini? Eh! Hey! Nani mutabimi sona na te. Tamba liba soyo batindo la kaka boloko. Nani mutabimi sona nzela au secours, abimi sur libanda, atio la kaka voiture, ati kobomo na hôtel, afute no ticket, ozongi kitasa. Bouboule. Bakangi yo na Lyon, organisateur a pesi monga ticket.
yo zimbongo wana kusoma batika mayuya ba récupérer yo ba tangi yo ba tio la garde à vue Pepe ozaka shekula siko ti toyokaka Kofi bakanga baokanga wana donc Kofi à part musique vie azalaka su muyibi vie ozaba na bakope mususu. Comment mutu momba bakanga to mona ba fallait kendaka poto pourquoi bakanga falite mais izaka Kofi bakanga ki Kofi asalaki azongisaki c'est quoi? Pitié pour Pepe. mutayaka kobimisa kuna bubulu lopango mon frère porte wana ezalaka ya yo mil wana otia ezalaka ya yo yo mutu osomba yango to bakabela yo nani mutu atia mil ya mon frère bubulu nani mutu asali yo porte ya munene oyo la porte ya mon frère no ya munene bubulu na mbongo na ye moko otele na yo wana ozokobetela tolo wana bubulu atia mbongo kuna na kati te ozongisela ye avocat moreti nani mutafuta 3500 et quelques d'euros nani yo bubulu. Wow. En fait ezaki amitié moko babandé ko s'entraider donc Bouboula a misé son argent et Kofi abandé pe ko fula ezaka bongo relation na star fulinga au fuli business nanga na retour nga pe na o financier ba faire na yo ke liboso c'est normal ya ki relation mora bien depuis au vivant na Bouboula so pesa Bouboula le koni apale ba mabanga na yo wana ya solo wana zanga mutula makolo wana pitié Kofi yo kotinda roba afinga Bouboula donc roba wana ça un plaisir d'accord baka makambo wana mais yo na roba bokamatana pona nani wow pona nini yo baki ke baka na tutu roba na kitasa tanga beta ki mwasi na ye apanzi mwasi na ye muloko apanzi mwasi na risu nani mutatinda ki baka na tutu roba yo pourquoi tinda ki baka na tutu roba elle wana oki ko kata mumia tutu roba Pepe ya solo pena Pepe prostate ya za ba bébé. En tout cas Pepe na prostate ba bébé, faut faire très attention avec vos femmes hein. Prostate ezo sala. Si. Pendant l'obligation vérité yo. Parce que on t'a trop caché et tu ne comprends rien. À un certain moment maintenant, il faut parler toute la vérité. Ok, la Bruxelles. Bon, quand il a un magasin, il y a Verstaat. Nani muta futa écharpe o yo zwaki o bati amona kata nzoto na yo. Pepe, o yibaka pe na ba magasin na poto. Hey! Ezo senga na lise. Toyoka. La Verstaat, Boubou. Ya ba lutu ya ba ni ya ba no. Ozu ba bloko wana nani muta futango Boubou. Ayiba na balutu. C'est que wazeko aka na raison. Wazeko aloba na biso muyibi ayibaka. Ah, toyowaka. La honte. Aujourd'hui, yo so benga Boubou escroc. Donc ba jena yo wana. Bikonzi, Kofi Central. Na ba passeport mi baloza na yango. O changer ba combo. O changer ba combo pona nini? O changer ba combo pona nini na ba date de naissance na yo. Boubou la tana deux passeports na yo. Tango kota boloko na kati ya Bruxelles. Tango kota boloko na kati ya Bruxelles. O kota boloko na kati ya Bruxelles pona nini? Makambo Yo moko yebi. La falsification ya chèque. Ah? Et comme ils sont là, bah chèque à falsifier. Yo moko yebi.
famille Gezate. Tika kombo ya Bouboul na muloko na yo. Omoni yo na Bouboul. Bouboul avec yo na mbongo musika. Otele mata pembeni na yete. Jalousie wana oza kosala. Makamona oza koloba bamona siko ke no mbongo Bouboul akomi nango lelo. Vu yo ya bien Bouboul akomi nango akomi grand patron akomi na balar. Faut escroquer Kofi na plan na ye. Tina Kwani, tu n'es pas intelligent. Tu es un illettré toi. Eh. Faire croire au monde et que tout le monde connaît que vous êtes un véritable mytho. Regardez comment est-ce que vous êtes en train de faire souffrir tes enfants que tu as mis au monde. Tes enfants que tu as mis au monde, tu les fais souffrir. Ou comme qu'on soit dans la télévision. Est-ce que vous êtes un garçon invivable? Invivable yo. Yo une famille mobunga te. Ce qu'on est dans la famille mobunga, donc baka biloko. O yebi famille mobunga te. Famille mobunga yebi bangote. Okutala kina bubulu côté mususu. Une famille mobunga te. Tamusu tout la biso to expliquer yo. Yo soma le bon amour fleuri. Eh, en passant la famille, sac diesel disponible. En passant, sac disponible. En passant, robe disponible. Dans le cadre cas, il y a pibté, on avance. Le bon amour fleuri, la personne cadeau à la famille Moleka. Eh? Vous faites partie de cette famille-là. C'est pas ça qu'on va dire, pour y aller écouter la cola. Moi, j'ai la famille Charles Badjoko, le petit frère de Milimon, le grand frère était colonel dans la Sarne. Ah, écoute, Koyate. Ah, écoute, pas la Koyate. Ah, ça bendel et Asuka. Comme tu as bendel Asuka, et je viens d'une famille Asuka. Soit dans le cola. Il y a un peu de Bouboul. Bouboul, vous avez 25 fari. Au coca farité. Pour accueillir. Pitié. Pitié. A compéter dans le stade de France T. Fali a ce qu'on a compété dans le stade Maracana na Brésil. Pour le stade de France, c'est ça qui est pour naïe. Nani moutamement na Bercy. Bouboul. Nani moutamement na Zénith. Bouboul. Non so Bouboul a sala yo, yeka mutumabe. Non so Bouboul a sala yo, ye escroc. Non so Bouboul a sala yo, ozo finger satinel. Yo mutotanga na université à Bordeaux. Tu n'as jamais étudié à l'université de Bordeaux. Dans quelle faculté tu t'es inscrit? Rien du tout. Être sur liste d'attente, ce n'est pas être inscrit. Si vous êtes sur liste d'attente, ou on t'a pris, ou on t'a pas pris. Mais tant on t'a pas pris, et tu partais là-bas pour regarder tout simplement ce qui s'est passé. Un an après, tu es retourné à Belgique. À Belgique est prison. Pourquoi? Vol, problème d'échec, et vous avez changé ton nom. Et nous avons les deux passeports, parce que Bouboul, il en a ces deux passeports-là. Pitié. Aujourd'hui, il y a tout mon Bouboul. Mais il n'est pas le temps de passer pour venir raconter ton histoire de tout ce qu'il a fait pour toi. Du coup, je protège les ayotés. Conflit central, il n'y avait absolument rien du tout. Beaucoup de la démission de la conflit central, au Boya, à Nouana Makasi, à ça, là-bas, papier, surtout. Et là, comme on appelle ça, il y a exacté. Bongo ya pesa kakula ya yembo ko Bouboul muta pesa mbongo wana. Kofi. Bande kona yo zo nyokola bango, bien kata baso kotolo lelo. Oyebi oyo yo sala pona bande kona yo. Oyebi, vous avez des cassettes vidéo qui vont sortir. Ah? Et si vous voulez qu'on dise toute la vérité, car toute la vérité n'est pas bonne à dire, mais vous allez regretter. Et tu le sais très bien. Nangamu, il paraît. On n'a pas de preuves, on ne confirme rien,
Mais Ezaba les ont dit, il paraît que l'artiste Pépé a couché dans moi Nandekonaï. Il paraît. On n'a pas de preuve entre guillemets. Tous les la preuve au Bataboul Barobimsa d'être confirmé, mais il paraît. Tika Fali Abatou. Tikaye. C'est un volcan. C'est une étoile montante. C'est un volcan. On ne pourra pas arrêter un volcan. Comme il y a des Kounia. Comme il y a des jalousies. Tant qu'on a qui est. Vous avez un côté. C'est un petit qui avait des étoiles et un jour il va s'en sortir. Voilà. À finir carrière. Yo tchadi baya awa, fallait tchadi baya awa. Yo qu'on soit 10 personnes, fallait qu'on soit 60 personnes. Mais ce qui est vrai, Guerre Kofi Alukina Fali et Silisi Fali. Guerre Kofi Alukina Fali, Sisi Kofi carrière. Kofi aussi li carrière, le quoi faire été. Yo aussi li kole ka faire. Aussi li. Na respect ngoti kana ngwata ya album no bimise bele wale zanga na banjembo bien ni on sotala respect nengo ke na mai. Ikola motema mabe. Yo qu'on soit 5 personnes, fallait qu'on soit 65 personnes. Ça veut dire qu'on a de l'autre côté. Musique ni nango aujourd'hui qui commande planétaire yo beka. Si on gagne pour ça qu'on va faire la zone bana lelo, yo le balangani. Yo au le balangani. Yo on peut s'angani yo na vie na yo. Ngam tu as vu la papa ou pendant 28 ans. Oh ya pesangai yo ko wi ko sala ngo jamais. Résidence nini oyo zanango et ko kaina 4 résidences ya bubula zanango na kata kitasa. Ata mo côté. Bakar ni nango zanango oyo o bubula zanango te. Bubula le kyo na bakari ya chaîne ya ba marque na ba marque. Nicolas Zobi sa faton. Vous savez kolo au lieu de se respecter, tu cherches des problèmes et tu deviens comme un enfant. Yo na bana no so so na ba na kata ba télévision. Où est le respect? Comment bimisa bango ndambu yom to wanga na kabana o nyora ka bango or que les enfants ce sont des richesses de toute ta vie. Tika kombo ya bubulu na muloko na yo. Tika kombo ya bubulu na muloko na yo. Tika kombo ya famille mobunga na muloko na yo. Donc tika kombo ya bubulu na muloko na yo. Bubulu il a besoin de rire, il a besoin de parler. Et il peut parler et il peut faire n'importe quoi. Quand c'est bubulu ko na baka makamula yo te aza yuma. Yo ko yebi bubulu o baka kayo ko ka ku tu yete. Pour yebi ke bubulu aza grayante. Pour bubulu ko la place ya bandal na place ya grayante. Net bichonne to ko la grayante mais on vient de grandes familles. Mais toi va yante. Tu beau-frère, même un beau-frère là yo. Oh pendant un beau-frère là ngai. Mais Charles Simba là petit frère là basi bakabona mabota, tu beau-frère Koufa. Tu beau-frère ya Malou. Na de liberté Koufa, et c'est ici là, tu beau-frère en to basu ani. Arrêtez le cinéma là. Arrêtez le cinéma, t'as tous les problèmes. Sauf que le bimba c'est dictionnaire mon bimba au collier là, au gros tambolate. Muto enda lokola bubule na vie na ye azate yo pesa bubule lokoni même ata un eroté on pesa bubule yo kena ndako bubule na lupango ndako bubule na résidence ndako bubule o yibi $500 o tshamo na kati ya poche likambo balobaka na pepa azaka moyibi arande ya solo ayiba $500 na ndako ya bubule sonye pepe ozobosana ke lupango ya bubule atie bato na ye choc mboko ezalaki akei wapi abino patron moye toloba eza te motu ne moto azwaki yango atiango na kati ya poshe bubule azondima te batali na kati bamoni ndenge ozozwa mbongo ozotiango na kati ya poshe baboyi kotuna yo okei pourkui yaka ozongisa yango te la vérité, je te parle déjà, tu écoutes ça pour que tu puisses savoir que les bombes sont prêtes à pouvoir tomber
dans des émissions qui viendront dans les jours à venir. Yesu. Papa, tout ça aussi. Rien. Papa, kabola biso matière, papa. Matière, kokanga matière, te. Soika, ovo arène esili, papa, pesa matière. Allez, on a tout. La classe peut. Il y a beaucoup de problèmes. Classe, le niveau à mon côté. Vous avez, il y a un diplôme d'État. Beaucoup aussi, il a un diplôme d'État. Ce que je veux dire, oui, on consacre à quelle université, quelle faculté que vous avez étudié ici en Europe. Médecine ou faculté de sciences ou quoi que ce soit. Commercial ou quoi. Où? Rien du tout. La prétexte, c'est moi, à Pamba, ils ont tout là-bas. Vous avez rien, yo. Vous avez soba, yo. Ici, c'est Saturday. Tu touches à Boubou, le Likonzi protège, tu touches à Poutine Saturday. Tu connais la bino du Colombo, Tina Souka. Vous avez Isebola, alors là, un appareil respiratoire. C'est toi qui donnes avec l'appareil respiratoire. Ce n'est pas Isebola. Na Laura Sokoko na Yowana. Au moins, Laura Sokoko na Yowana. Je vais au Kanda, la carte à Poto Awa. Pas au Sumbissa na Bilamba. À quoi Sumba na Bilamba. Bien que notre grande sœur n'a pas benga, à ça qu'on senga pardon, à ça qu'on senga compréhension. À quoi Sumba na Bilamba. Je peux dire aux Awa. Bien qu'on bête à concerne la Poto totale. Nous connaissons que Tchali Baya, quand on a la carte à Poto, il ne fallait pas que Tchali Baya. Total à ce qu'on reçoit, on a piaka, on reçoit 5 personnes. Maman, pardon. Signé Satan de Poutine. Ah, Satan de Poutine à lobby. En tout cas, on a un conseil na bateau. Soyi nzamba komo élever moto a pembeni na o kocha keto te jalousia botamate. Soyi nzamba komo élever bandeko na yo bana camarade kocha keto te. Parce que e ana élévation mususu o kangango te surtout so ezana destin nzambe e a passer au kangango. Et alors barre na fali so ezaki signé na destin nzambe ke fala obeta barre na wana misato sala ba plein. Ata biso ba journaliste nyonso ya kisasa na ya poto to bito lobelango to sa plein parce que ça taillé na destin a fali et ça ainsi dit l'Éternel et ça biloko mutamokila ko kangate. Voilà comment Kofi okomi ridicule. Voilà comment Kofi obebani na batu nyonso. Na minute mukie bo soto nyonso ya Kofi ezobima. Olio si la ta na carrière na haute garde ta respect à qui légende na respect wana ba botolio yango. Tala modèle Kofi ako sambwa accompagné na maman gardienne. La petite chanteuse. C'est très grave. Kimote amabe futakate. Fallait oyoko combattre wana. Aza moto yo a otambusa kombo na partout dans le monde entier. Quand on va parler de l'artiste Fally, on va voir Kofi, on va parler de Kofi. Motema wana eko uta kote nini. Eloro nini boko welela. Moto afinga côté, akipa côté, mais osa tout le temps derrière ba cabale, ba clan, ba groupe pour nous déstabiliser. En tout cas la famille, tu ose la matière oh maboko polele. Nangamba mususu pe Jaël cho alobi na biso afundi Kofi. Je pense que si tout va bien na oyamba Jaël a expliqué biso afundeli Kofi azo réclamer nini violence faite à la femme et loko nini poussé pour batu bomo na batu bazo bate que Jaël avandika ba ke funda Kofi. Pour funda Kofi faza na ba soubassement, faza na ba preuve, faza na loko oyo etindia ke no funda Kofi. Jaël pas victime à violence faite à la femme. La suite, la prochaine émission, na oyambela bino Jaël Show. Merci beaucoup, Batunios tout. Bozui occasion en Rolanda. Analyse muke o na uti ko sala. Et tokuta ina bino na émission mususu. Au revoir, ciao. Ana mo ambae. Eko mitango topo na molobeli na biso. Candidate député national.